Pe poison au Dodo Kamba bien aimé dans le Seigneur. Bacheli on a micro. Ba wuteki ko sala marche moko. Na compte ya église des réveils. Ba sis ko sala marche. Ba journaliste ba bimeli ba cheli micro bien aimé dans le Seigneur. Tant ba cheli micro papa lobi na interview liboso ya ba micro. Poison ba cheli nde na micro après ba marche ba cheli ba micro bazo sala interview ba ni parmi ba micro ezali wan moko tomi ba ya ba micro ya ba journaliste ba ya ko interviewer ezali na poison. Allez-y comprendre. Non na ba pasteur musu ba cheli ba poison na split. A côté na chambre ya hôtel to na flat hôtel to na ndako na nzo kande ba se ba cheli ki poison na split. Ko fongola zo fongola ka climatiser bo mu pepe wane tamoli chambre mobimba apemi mu pepe ekotiye akofi mala moko batela ba mama pasteur ba pasteur msu ba poison na ba mai na ba ji na ba kiti combien de ba pasteur o ba kena côté o kenga na yebi bien aimé dans le Seigneur ba kena côté na ba différentes églises bien aimé dans le Seigneur ba mima ba micro na ba alors que l'église bo ba meki micro na yezo sate ba pese micro musu ba pasteur nyon su ba bengisa ba na ba église ba comme ko na ba micro na ba moko mai akomelate ji akomelate arosisa bo a côté na jeep na a démarrer accueilli. Pourquoi? Parce que poison écoute na ta église. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simanon, toya, kolobaki, nzama, boto, kwaye, lisusu rapidement, sozo, sa la biso, elongo, na pasteur, fezamisia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na filo, moukwaya, motema, ya bivens de homo, depuis Londres, pena, maman, Gisèle, louke, le motema, papa, Emmanuel, na Boston. Bonzambe, na bonzambe, yesunde, mosu, kisilema, ne triomphe jamais, toujours na cadre, informé, bino, na émission, na biso, rien que la vérité bien aimée bota komona ba émission to bota ko sala lobier to sali ba émission concernant empoisonnement ya prophète Dodo Kamba bien aimé dans le Seigneur et ça na ba misu ba bengi ba lobi ke botika bilobela bona boye bozali corrompu ba pes bino mo pona ke bobebi sa réputation ya batata bozali corrompu non bien nous sommes au milieu du village ceux qui dit kamwe samina ki bonzambe bien aimé dans le Seigneur tozawana obligé esengeli que to le belango soki que ezali kamwa malam esengeli que to beta maboko bien aimé soki que ezapele eloko ya mabe esengeli que to telemelango bien aimé selon les écritures bien aimé makambo ezo sam na église ya Congo eza passe ba corrompre biso te boyebinga très bien de na sala ba émission nanga na moni que moko na biso moko ya ba papa na biso que azali na passe azo souffrir, azali empoisonné bien aimé dans le Seigneur. Azana état mort critique bien aimé. Et pourquoi on souhaitait malheur, liwa, ya moko ya ba papa que to travaillant un peu azalaki prospère, azalaki bien envers biso. Un bien aimé dans le Seigneur. Prophète Dodo Kamba bien aimé dans le Seigneur. Azali empoisonné. Tout le monde qui peut vidéo, il y a Denis Lescolobila en pleine prière, en pleine cuite. Peu à cette église qui va prier les. À l'objet que le prophète Dodo Kamba sans amakila. Et bino o bozo ba ke biso toza na bilobe makam tozo beza ya lokuta. Bozo ba ke o bona bobo non tozi ba information na source na proche ya prophète Dodo Kamba na famille ya Dodo Kamba. Bazali na parce que moko na bango yaya na bango papa na bango leki na bango ndeko na bango oncle na bango azobela gravement bachelier poison azo sans amakila bien aimé tinde tozo le liboso caméra za ba jeter docteur ya Dodo Kamba tinde ke Dodo Kamba yoka ki malaise ba étouffement ko sans abona boy ba kene na hôpital le docteur ne a confirmé que Dodo Kamba ba wuti ko telaye poison ba wuti ko essayer poison. Et ça a été que Dodo Kamba yé moi moni ba malaise bani a boulé maman qui a poison non. Babima qui est dans l'hôpital, c'est les médecins. Il y a Dodo Kamba a confirmé Dodo Kamba que au wuti ko a poison. Et poison go tozo mitune wuti wapi. Poison go tozo mitune e wuti wapi bien aimé. Poison wuti di bandate e wuti na église, corps de Christ, e wuti na ba pasteur. E wuti na ba o ke bazo benga make basai na nzambe e wuti na ba o bazo benga ba soi-disant ba pasteur
soi-disant papa il y a église de réveil et où tu musika t'es bien aimé dans le Seigneur pozo où tu vas bien aimé bozo que non eza lokuta bona bon non prophète Dodo Kamba azali empoisonné pe étant eza bien aimé et biso tozo mituna banani on bateli Dodo Kamba poison et biso totika reconfirmer liboso caméra te que ezali intel bona bon non tozo mituna poison e wuti na église pasteur nini diacre nini prophète nini acheli prophète Dodo Kamba poison banani yango bazoluka liwa ya prophète Dodo Kamba bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est ma maison celle dans l'église que tout le monde qui est à ma baie et Seigneur que tout tika toujours mon royaume Kamba bien aimé et Seigneur tout les caliboso caméra tout belle la tout loba bien aimé et si que ya ma baie tout lobi et si que malam to beti maboko pour musala nzambe que ne liboso jusqu'à quand to comme vivre ba makamba boy. Dodo Kamba n'est pas la seule personne qui a l'air poison. Combien de pasteurs na mboko balia poison pe bakufa? Combien ya basa na nzambo bakota na sama belé à cause ya ba poison te baninga na bamba collègue na bamba tela bango bakufa. Binosko ba oyo bozolo bake. Botika obeb sa réputation ya ba tata, ya ba père, ya église de réveil. Totika ko accuser papa moko te que intel nda acheli Dodo Kamba poison rien. Biso neto telemeli makambo ezo se passer na kati église. Église de réveil ezali et tomoni batata bakeye kosala confession mususu oyo ke ezoya ke koboma mwana oyo ke bango basalaki confession oyo ke bengam église de réveil bango bakeye kosala au conseil nyonso wana toleki liboso kamera koloba ke kibonzambe eza wana te eloko etindi batata ke bakoma na niveau ke discussion baluka moyen ke balongola Dodo Kamba que a dirigé la sous église de réveil que azala de sous net que na autorité na ba église de réveil et l'on retini batata wana ezali mbongo ezali longo mususte depuis que l'union soit pourquoi babima gité baseka na ba moment ya ba élection ba hebi ke ba mbongo ko bimebele o ke ba kolia ba ke on kosa ba ndimi na ba on église bo ke on voter ba député boye bo ke on voter ba ministre ba président boye ezali mbongo nde ezo sala batata molimo akipidité bien aimé dans le Seigneur hein biso ba oyo bien aimé dans le Seigneur to nimela nzambe to zali na ba généraux te ba procureur te ba magistrat te eye la biso lelo butu moyi to telaka nzamba lola motema c'est l'Éternel Dieu qui est notre force hein ata bokoti biso na ba prison ata bosali biso ndenge nini Bible ezolo ba totanga verset moko s'il vous plaît avant que to koba na émission na biso to présenter bisno invité na biso ya lelo bien aimé Bible lobi nini na Matthieu bien aimé dans les Seigneurs tozotan tout à l'heure Matthieu chapitre 10 OK verset 28 la Bible nous dit ceci ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le géant. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Boyoki liloba nzambe lobe atake bino bo luka ke bo boma Dodo Kamba à cause ya ba mbongo ya ba bien ya mokilo boko boma nzoto mais boko boma molimo te biso to ko banga bino te que non ba oyo ke na kati ya église to libana ya église bo boma bande ko na bino ba proche na bino ba ami na bino na ba poison to ko banga bino te yaya bobo minzoto me bobo molimo te lelo soki ke liwa o bozo luka ke Dodo Kamba kote na sama belé à cause de l'église de réveil à cause ya ba bien ya mokilo yo bien aimé dans le Seigneur bien sûr que bobo manzoto me bobo molimo te et ce qui est très important na vie na biso ba chrétien c'est pas ce corps nzoto eza mabele to wuta mabele to ozonga na mabele ce qui est très important na vie na biso ezali âme na biso bien aimé dans le Seigneur les grandes choses commencent après la mort les grandes choses commencent après la mort bien aimé vous devez le savoir ce qui que ozali okufaki na 30 ans okufaki na 40 ans yeba que après liwana okozana bombo ya mulayi soki que otambolaki na kobanga nzambe te okozala na souffrance ya mulayi durant toute vie na yo place okende na enfer et soki que oyebaki nzambe okende ovandi na sein d'Abraham na paradis na kimia bien aimé dans le Seigneur ovandi na kimia na moté c'est pas l'âme de tout le monde qui se repose en paix n'est pas comment on a quoi que ton âme repose en paix ni rien
Ce qu'on couvre qui n'a pas soum, âme ne se reposer na pète et aucun lieu de tourment causé là, allez poser le jugement dernier et pour être jeté dans les lacs du feu, enfer bien aimé dans les cieux. Yo oyozo luka, koboma baninga na ba poison, kosala bango mabe, yeba ke un jour nzama lo la rosa misayo. Bible zo ba ke esengeli ke basa na boza ba moderne. Ndenge apôtre Paul azoba que je suis soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que toi imiter ba tata, ba pasteur o bazo empoisonner, bazo boma baninga musu na ba poison? Toi imiter pe le corona bantu comme boma baninga musu na ba poison? Non. Combien de ba pasteurs o ba côté na serre ba mebele, ba tchela ba poison? Combien de pasteurs au bas côté de la prison makala à cause de la pasteur Coutinho Fernando, on appelle ça un exemple. Papa Nabiso Sikate na Koufa, il a été empoisonné. Donc ma kamanto bete la bino ka maboko to CP là, donc on dénoncer non so yamabete. Prophète Dodo Kamba Aza empoisonné allié poison sans makila. Et poison et outi musikate et outi toujours na église à cause il y a église de réveil. Et médecin naye moko médecin ya Dodo Kamba docteur naye a confirmé que Dodo Kamba ba outi o tchele poison kalaming était peu poison ils ont travaillé les gens dans nous autres poison pe ya pétété mais poison ya makas ko pe robel ça ba organe tout ya nous autres ba rein ba nin na nous autres prophète Dodo Kamba mais nzama lola aza au contrôle na nyons tout net qui a dévoilant déjà échec total. Nzama robatelaye a opesa une longue vie a robatelaye bambula likola bambula na épée il sera rassasié de ce jour ici bas bien aimé dans le Seigneur comme David totika motema mabe à cause ya ba bien ya mokilo olingi que obomande kono à côté na sama bele to accuser par pasteur morote to accuser ndeko morote papa morote mais to yebi toujours que poison au Dodo Kamba lié et wuti na ba milliers ya ba pasteur et vous na ba prophète na ba pasteur na ba apôtre ne ba tcheli Dodo Kamba poison na ye moko pe prophète Dodo Kamba yebi ke poison ye allié et vous musigate et vous na ba pasteur et vous na ba pasteur pe poison au Dodo Kamba lié bien aimé dans le Seigneur ba tcheli yango na micro ba wutaki ko sala marche moko na compte ya église des réveils ba sis ko sala marche ba journaliste ba bimeli ba tchelie micro bien aimé dans le Seigneur. Tant ba tchelie micro papa lobi na interview liboso ya ba micro ba tchelia kiye et Dodo Kamba côté na voiture na ye bien aimé dans le Seigneur na jeep na ya côté na 4. Kokota azo kota na jeep na ye bien aimé dans le Seigneur pour le moment que poison on les a ya makas et comme qu'on travaille mal moi comme on se sentit peu mamukuse étouffé ko sanza azo ko liate tinde ayo ko senga ke ba memaye tamba memie na hôtel place azali azo ko liate ko sanza ba peu mamukuse donc on dirait que donc nzoto passe ba fatigue ayo ko senga ke ba memaye na hôpital ne ba ke o découvrir poison par docteur le bi ke o wutu ko lia poison ba empoisonné pe poison ba tchelio eza poison makas et ko bem ça ba organe on peut même yo na liwa heureusement que nzamba sali que ba découvrir le plus vite possible nzamba ne muto asali bien aimé dans le Seigneur poison ba tchelio nde na micro après ba marche ba tchelio ba micro ba zo sala interview ba ni parmi ba micro ezali wan moko to mi ba ya ba micro ya ba journaliste ba ya ko interviewer ezali na poison. Allez-y comprendre. Nous na eu ba pasteur musu ba tele ba poison na split. À côté na chambre ya hôtel to na flat hôtel to na ndako na nzo kande ba se ba tele ki poison na split. Ko fongola zo fongola ka climatiser bo mu pepe wane tamboli chambre mobimba. Après mi mu pepe e kotiye akofi mala moko. Ba tele ba maman pasteur musu ba poison na ba mai. Na ba ji. Na ba kiti. Combien de pasteurs au bakena côté au Kenya na yebi bien aimé dans le Seigneur bakena côté na ba différentes églises bien aimées dans le Seigneur ba mima ba miko na ba alors que l'église bo ba meki miko na yezo sate ba pese miko musu pasteur aboyi non sinon na côté até na mona événement na misu na c'est wana na konne oh pasteur ya ndeni mais maintenant on commence à comprendre que non pasteur azali prudent peut-être azali victime na poison ba pasteur nyons tout ba bengisa ba on na ba église ba comme ko na ba micro na ba moko
mai akomela te, jus akomela te, akosilisa bo a koti na jeep na a démarrer akei. Pourquoi? Parce que poison est côté na kata église. Toyo que la pasteur na biso rôle pasteur na biso Dodo Kama mawa. Nazali contre ba pasteur te, nazali pe pour Dodo Kamba te, bien aimé dans le Seigneur. Nazali pe contre ba pasteur mususu te, mais na moni que Dodo Kama ada na état moko ya pasi, azo souffrir makasi, na poison ba tchelie bien aimé. Et Seigneur, to memelaye, to memelaye appui, to sungaye. Au lieu que to bombaye lisusu, to bombaye mabam, beaucoup me critiquer. Basse l'anzame moussous bien aimé, baketi na musique, bazo bien que, oh, prophète Dodo Kama za la PD. To moni vidéo, nan, batato bozo bakeba comme église, moko ya batata. Na boy kotanga comme, asali vidéo, kolobake mona wana ko kamabiso te. Allez PD, allez-y comprendre. Ce que moni neza na tata, tato azol finga ke mosa na ye collègue na ye mwana na ye ata Dodo Kama ke azala PD. Allez-y comprendre. Nga na yebi mwasa Dodo Kama aboti azana bana. Ko tata tinera zo critiquer mwana na ye wan avec quelle idée? C'est que to poussa makanisi na misi na musika ke poizo e wuti musika te e wuti pa moko ya batata. Donc à cause ya mbongo basa na nzambe baza prêt ya kosala nyonso tout ya kobomande ko na ba ya kokotisa na sa mabele. Mais Dodo Kama par optique église de réveil te et là batata nyonso te et là ka moko kaka nde asali jeu oyo mais nzambe a redévaler bino tout un jour naza pour Dodo Kamba te mais esalinga passe koyoka komona Papa a été bien, assez la nzambe, que balesi poison, a comme il était mo bien te. A comme au sens à makila bonabo non. Attaque à cela qui m'a bien aimé dans le Seigneur. Na moment où na eto papa Dodo Kama zali, adan na posa ya soutien na biso. Ya ba prière, ya repese un conseil, ya reprier pour na ya otike na mabo na kibonza menza m'a protéger. Et non que na eto azali gravement malade ya poison. Que to commence ko fingaye to commence ko bambaye mabanga to l'accès en nabiso c'est pas normal bien aimé to comment ko lapider c'est pas normal attaque azalaki mabe Bible zolo bana biso ni to tangi verset ya suka avant que to zo mosa na nzambe Bible zolo bana biso ni na Job 6:14 celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Celui qui souffre, n'est prophète Dodo Kama zo souffrir, na malade, ya poison batelier, et Seigneur l'église mobimba, ba pasteur nyon tout ba sangani ba sali réunion, et loko na kati l'église de réveil, ezo utawa pilika mo poison. Et Seigneur ba tata ba bengisi ba église nyon surtout ba sangani, ba bengisi ba grand pasteur nyon tout ba sangani ba koti réunion. Mais li solo ya poison na église à Congo, ezo utawa na église de réveil. Toro quand on a catholique te na bakimangi c'était et pourquoi biso ka na église de réveil botel la moko na biso mwana na biso collègue na biso Dodo Kama ba tchelie poison zo sans makila to sala ni pour la babilo aboye longo non batata ba sali réunion te ba pasteur ba sali réunion te mais ceux qui ke ba bengi si ba on a présidence ceux qui ke ba bengi si ba ngo ke na gouvernement ke mbongo moko eza enveloppe moko eza awa bango wana basangani mbangu kokeno kozwa mbongo bakokima mbangu batie bacarburant vitesse na nzela mpona ke bakende na présidence bakende ndenge Kabila bana kosala bango liboso bakende soki wapi na gouvernement bazwa enveloppe bazwa paquet ya mbongo basalisi baréunion bakarboli mpe bakomi koswana bamisu bakoma atina niveau ke basima na nzo bazowelela mbongo mais moko na bino azobela badémarche ni batata ya église basali badémarche ni bapaster basali Dodo Kama ye wana zo bozozi la kufa après boya matanga na ye mais on kufa pété bona kisa bolingo attaque azama bango o ndenge bozo bakaza mwana mabe azama batango na kobanga nzambe te azango sumuki mais Bible zo senga na biso nini na Job 6:14 celui qui souffre a droit à la compassion de son ami même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant et Bible ke musika et le que même quand il abandonnerait la crainte du Seigneur Jésus-Christ, la crainte du Tout-Puissant Nzamalola, attaque à boire qui n'a rien Nzambe, comme au tambour na masum, azo tambour na obéissance à l'obanzamete, azo tambour na koban nzamete, nous devons
prouver bolingo na biso envers ye. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Bino boyaka na moment ya bonheur ya esengo na moment passe boyaka te ezali passe penzama lola akosambisa bino un jour. Nazanga moko te bien aimé dans le Seigneur, nazali na moko ya ba pasteur au pe qu'il a été touché par la nouvelle. OK, et côté na kati église et spécifiquement pas si makas. Tozali na moko ya ba pasteur Shalom nom de Dieu, ça va? Il y a par la grâce de Dieu, ça va. Oli misanga na zui maloba mingi. Na likamote. Ezali pas sur douleur. Comment la makambo ezo sama na église corps de Christ bino ba o bozo binga ba pasteur. Lilo bana ba o ba monyo pour la première fois pour se présenter. Merci peuple de Dieu, bazana mukile mobimba. Et Nzambe ya pambola bino mingi, na souhaiter bino vraiment bonne année na kombo na mokonzi na biso Christ Yesu. Vraiment grand merci à pour une grande différence entre un homme de Dieu et un saint homme de Dieu. Comment ça me rend compte? Alléluia, notre Dieu. Un homme de Dieu azanaye ordinaire. Mais un saint homme de Dieu aza extraordinaire. OK. Pourquoi? Un saint homme de Dieu, bibliquement parlant, c'est aujourd'hui 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 9. Au moment la femme sunamite. 2 Rois combien? 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 9. OK, ça va. Vous allez voir la femme sunamite. Azobenga le prophète Élisée, azobenga le prophète, azobenga saint homme de Dieu. Frère, vous nous comprendre? Abengi homme de Dieu, mais abengi saint homme de Dieu. Cela veut dire, quand vous avez le prophète Élisée, vous avez Nzambe mbala moko. Un saint homme de Dieu, azamuto amemi mokumba ya bosantu ya Nzambe. Misala bosantu ya Nzambe. Ils ont la différence. OK. Et réclamation aux zoloba aux otanga ba poisonner mutu mutu azana bosantu na Nzambe a cause na makale sependa mosala Nzambe a poisonner mutu. OK. Que ba o bazo comme na makanisa ko poisonner bazo suna molimo Nzambe te. Quand il y a l'absence de la sainteté, on voit la personne du diable. OK. Pour mutu azwa achela muninga na ye mutu poison to longwana no ndeko na biso dodo kamba lokola mosali na Nzambe. Tozo nanu un dodo kamba lokola na prophète ngai na zui poison na chelie. Naza nime na molimo mosanto to na molimo ya diable. Mais automatiquement vous avez du diable. Il y a un bazar susceptible te. Il y a qu'on diriger l'église de Dieu. Wow, c'est trop fort ça. Mingi oyo zoloba ngande ko na yo na kurto ya bango. O Nzamba tindi na zoloba talba comme na nga filemo mitanga maele. Na kenda Nzamba tindi nga na yebisi message ya Nzambe. Musuna kanga bango. Okanga moko. Jésus Christ. Ako sabato no Nzamba lobi na ngai na otambola à l'époque Zahir Mobimba. On a 3 ans de conversion parce que Nzambe Asunganga et je me suis converti en 1992. OK. Et le fait d'avoir utilisé un poton balamoko, au nom Nzamba Tindinga na Congo, na Zahir à l'époque, na Tambola Congo Zahir Mobimba pour la bonne nouvelle. On a posé une question et quel est le message où Nzambe a tenu à monoko na oyo kotambusa le kotambola na Congo Zahir Mobimba ndengo bengi biso. Akanga loboko na nga bendanga na mopanzi. Oh non mon frère, ba jeune lokola bino so boza 11 les Zaïre sera sauvé à l'époque. Dans la vision te parmi bato ozotanga je dis ça na ko fukama na yebi bango. Papa Nangaï, la Bible me dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'eau connu surtout Oyo. Et notre frère Jacques chapitre 3 verset 15, Jacques a expliqué, mais c'est clair, à l'Obiboué, tout ce qui est charnel est terrestre et diabolique. Nous tournons sur toi, c'est la Makamba Bonzo, toi, Zamutana Mokili, mais Moutazo conduire les diables. Un point clé. Manque à sainteté.
Et bon, mon dans le centre, tu es au Bengue Moussa Lanzambe na sens ni. Tala. Avant Zamba Salamoutoua, à l'Obaki Boy. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. À ceux qui ont été, à souffrir de souffle de vie, la personne du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Donc, c'est le bélé en Zambé, image en Zambé, ça se soutient. Donc, si on a le longine boy, au moins un homme de Dieu, si on a le cas de façon à aller au Sousoga Vendé, vous allez sentir Moutoza, homme de Dieu. On a pris ce exemple à Pierre. Pierre a accueilli tout la moto. Mais moi, c'est moi. Et le on a le bélé, oyo, Moutou oyo, Azaki, ensemble dans Christ. Tu sais, bon santo, ils ont ma foutati. Et bunga nakate, ceux qui ne longité na misala, ceux qui na misala te ne lobeli. Bon santo nzambe et buyo na kata bomo ya mutu. Ya ngonde sikoli makana misala. Comment un saint homme de Dieu azana bana 21 aboti bango 4 na ministère. Exactement que aboti bango tango zaki mopagano metango azana kati na église azo bota na ba secrétaire na ye wana un cet homme de Dieu. Mais mon frère poison foya bo sale logo mo bo eloko la plateforme bo zoom tout moko tala ino bo sala na église papa mokolo nzamba ko révéler yo tina ya église. Église là que l'on côté église c'est la personne de Jésus-Christ et moko. Elle dit Pierre sur toi je bâtirai mon église, c'est son corps. Bon sali et loko moko boye bozo bengango au conseil. Oui. Ah papa tika. Oh. Tunanga yana ona ebisayo. Vous êtes Sanhédrin, conseil supérieur juif, ça n'a aucune importance dans le christianisme, dans Israël. Sanhédrin. Oh, comment ça? Papa, on a côté sur le loba. Non, expliquez parce que au ben au conseil. Sanhédrin, côté na Google, Lucas, Sanhédrin, cela veut dire quoi? Ok. Quand on dit au conseil, donc c'est ça, sage. Hein, papa? Conseil supérieur juif de Sanhédrin bazaki so bazui yo na meba na kata makambo na nzambe na Israël so ba signé ba meme pas gouverneur Pilate ba bi muto photo lapide ba lapide yo. OK. Bato wana siko baza modèle. Nemo na ba Sanhédrin. Bato wana au conseil. Au conseil. On a to channel likolo ba on ba santo. Un pasteur a 21 bana dans le Seigneur dans la 4 églises. Hein? Vous avez bien retiré mon tout. Nayebi bango. Papa, moi je suis appelé par Dieu. Je suis né le 26 août 1967 à l'hôpital général Mamaïmo. Na vie chrétienne Bonzamba benga na 1990. Nayebi batouana. Oh papa, il m'a nommé mouké. Makasi, mon frère, je dois parler comme un apôtre, je dois parler comme un prophète et je dois parler comme un évangéliste. Et pourquoi vous avez un problème dans ou comment? Nous avons un témoignage, Yamboka, na Kota Sima. Papa Alvin, moi je le vis. En 2012, nazaki na mboka moko na Nkolobeke na Lokoro. Akendaka voyage d'affaires na lala. Na siso prier. Moi je suis chrétien. Mais j'ai vu le prophète Simon Kimbangu. Comment ça? Papa, n'entendez le passage moko. Luc chapitre 9 verset
verset 29 seulement. Luc chapitre 9, verset 29. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Jésus Christ, prière ne asuka bengi Jean, Jacques, na Pierre, qui nous accompagner na prière. Tant que la Bible me dit ceci, et échanger qui peut, et l'homme ne commet pas ma casse. Et, témoin misato na tangi kongwana bamona Moïse na Élie. Tu sais, Moïse sa kufa kala, Élie sa kufa kala. La Bible nous dit il s'entretenait pour naïe bisayo que moi j'ai vu le prophète Simon Kimba. Je sais oyo aloba nanga na kati ya mboka oyo nazo ebisao lelo deux fois. Mbala moko na nkolo beke ba mususu na ngola na 2020. Balobi ke kokutana komona so tata na bandoto ba o basi bakufa eza molimo mabe. Nani bosiko Jésus Christ a un esprit de mort. Nde amonaki la Bible nous dit ceci, ce qui est esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et pourquoi le pasteur Moussou Balbake Koumona, mon corps y a proche notre ndekona oya sa kufa depuis kana bando tout ça boyeda esprit de mort. Yo l'autre Simon qui membre à sa kufa depuis kana bakunda ya pola. Tata. Tata. Hein? Esprit de mort Nalobi na yo boy papa. Natangelo Luc chapitre 9. Verset 29, Yangoyo. Jésus-Christ sans arrêt, notre Seigneur, notre guide suprême, a prié à Mona Moïse na Élie. Bakufa kate bakufa kate. Et si bakufa to bakufa kate. Ba deux cercles passés, ba quatre cercles passés. Deutéronome 29, Oyo eza révélé za pona biso, Oyo eza caché c'est pour Dieu. J'ai vu le big coco. Na benga ke papa Simon Kimbangu te. Na benga ke coco. Au moins bato na po mona bango. Il faut na esprit de Dieu te. Il faut être rempli par la puissance du Saint-Esprit te. Mais na solo mo wa misato. Il faut être revêtu de l'esprit de Dieu. OK. Moïse. Bon akende komona nzete zo pela moto. Nzamba kita kat na moto étant le fait de voran. Papa, sans revêtir na esprit en Zambete, on kufa. Zo pine na matanga so ba cheka pine pamba bache et pe la moto pembeni kitino vandi bo poussango. Mais le fait de voran, il faut être revêtu de l'esprit de Dieu. Alors, quand on a monné le prophète Simon Kimbangu, na prié sili azunzu moko alambik atie likolo ya mesa papa na kati ya nzungu wana eza ondele losoka ya pembe losoka ya pembe balamba na basani atandi yango ebele basani yango eza tout blanc mais papa Alvin asengi boye na bana na ye comme un peuple alobi bozwaka sani moko bolia bino nyonso esika moko na kati ya sani wana bana baboya papa Alvin oyebi elingi koloba nini manque ya unité kobanda na basali ya Nzambe pe na bakonzi ya mboka oyo nga banga na ngata omoni koro nalati chemise noire yo omoni chemise noire nga no mona veste mais le seul de ce me voit na robe blanche na na carte na na so betinga masasi lelo oede kutunga so tchenga poison na oliango bina ale murisani na kei na zili batata manque d'abord ya unité na kata oyo sozo beta lokola histoire ya badodo kamba ya banenene banani bakomisa dodo kamba bisika ka batata wana moni soni na o surprendre yo papa Alvina surprendre yo vas-y ta église de réveil que kokeni na osila comment ça que na osila que na kosi quand on dit oh c'est la vérité comme les gens à l'icolote
Et le route la 7. Et comme il colote, et il aussi là. N'a pas son verset biblique pour comprendre. Merci, papa. Éphésiens chapitre 5, verset 14, et l'obi boui. Réveille-toi, toi qui dors. Bache, virgule. Balobi, relève-toi entre le mort. Et Christ t'éclairera. Nani ce qu'on a expliqué. Ok. Ba papa oyo tangi ba combo. Ba benga bon église de réveil. Ba salita na bango ba réveil ba tout bravo. Ba réveil bisot. Réveille toi qui dors. Bon église de réveil. Ba tche virgule. Nasima balobi relève-toi entre les morts. Cela veut dire église de relève Zoya. Il y a des hommes de Dieu qui baza puissants. Tala yaya. Monsieur baza les États-Unis. Ba oya na mboko. Nous sommes en Belgique, en Europe, Bakoya. Toucher l'évangile, nos cœurs, il y a Jésus-Christ. Tu sais, et l'évangile, cela veut dire la bonne nouvelle. Oh, ils ont fait ça, la mauvaise nouvelle. Nous avons dit, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que dans le moment, il y a Kala, entre les disciples et les apôtres, et maintenant, on sait la matin dans l'église, il y a Kala. Ayom, tu as une question, c'est qu'on a répondre dans la Bible. Luc chapitre 10, verset 23 à 24. La Bible me dit ceci. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et les rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Yesu Christ atondisamaki na esengo epai ya badisciple na ye. Tant apesi bango pouvoir baye kopesa ye, même les démons nous soumis par ton nom. Est-ce que bato ba poisonner muninga na bango? Bakopesa lelo bakozonga pa Yesu Christ babi que même les démons nous a soumis par ton nom. Ba auto poisonner mutu. Ça me fait du mal mon frère. Papa, au moins même les salines noirs bondés dans le monde. Église de réveil, ils ont qu'un de la pongi. Au conseil, ils ont non? Ah, papa, ça n'est rien. Dans le bina yo. Tala, na émission on a Israël conseil supérieur juif. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Pour ce que côté de l'Église, tu tournes ensemble, ceux qui ont salami, ceux qui ont la volonté ensemble, toi ensemble. Papa, il est monté. So tinga timbeto banda ata na dispo. Et dans la volonté ensemble. Ah, tu tinga biloko pamba. Et vous t'as mis la sens nini? Banda papa, banda kala ezala kubuma, ezala kubumate leader azate na église de réveil. Ah bon? Ah, au monde papa Simon Kimbangu. Au monde papa Simon Kimbangu. Ah, l'idée bazali papa na biso basa musala makaba sonika futa. Non, papa, kotanga ba kombo wana te papa. Kotanga langa ba kombo wana te mon frère. Nous cherchons aujourd'hui le seul homme de Dieu. Azate. Ah, papa atika. Bato lokola papa na nkelani ba papa muzaidi na bala bazawa. Bien-aimé, et lorsque namoni papa Simon Kimbangu abengi bana na ye alors bozwa sani moko bozwa sani ka moko botya biloko bino nyonso tu esika moko bolia bana baboyi et le temps bana bazoboya papa Simon Kimbangu azali ka lokola mutu mais abaluki mbala moko na liputa na eka ndenge azalaka en colère. Papa Alvin, moi suis témoin. Tango abaluki ake kota kat na mutu mobu na otikala oyebi sote yo ozape mo Kristo beta mabolongo oyeba mutango papa Simon Kimbangu akota ipai na yenani. Et la deuxième fois en Angola, au monde Moko Congo, au monde à notre côté en 2023,
au moins bango poisonner par exemple na témoignage na poisonner moninga bango peut poisonner bango. Ah, la Bible me dit, papa, tu connais papa le vine, papa Nzambe, papa, la Bible me dit ceci. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Banga l'onite. Ils vont faire ça. Maloni mon pépé. Ce que nous mourrons semer, il le moissonnera. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Jésus-Christ sans arrêt. Vas-y, Luna. Aujourd'hui, mon n'a pas l'onite. Tant qu'il y a beaucoup de c'est pour le mettre ma bogote. Et que zongé là. Alors, la deuxième fois, j'ai vu le prophète Simon Kimba na Angola. Na siso prié. Na vandi na uti musala. Na vandi na liboso ndako na ngai na vandi lamba matembele. Ah na lamba matembele to solo na voisine nga moboye azaki pembeni wana. Matango wana nazovanda na bayiru moko to benga na Angola Benfica. Ya ba quartier obino benga aw. Papa tout le monde solo kama solo kandi to solo makambo bonzambe bondenge église ezotambola papa na tombola misu likolo bondo te. Papa ndeke ya pembe liboso na likolo mutu na ngai. Bon mutu na mutu mosala nzambe nyoso zana so ngazwa message augmenter discipliné ezaka basine ndasona moni déjà eloko wana zaka déjà na yebi que non message ezoya. Nazona que ce mo tozaki na bitala ndeko za likolo abi nazomona ite na bite yeyo likolo abi nazomona ngelo bitala ndeke na likolo mais aza sur place aotaka mapapu na yebo mais atelemi na likolo mutupu na ba distance moko ba 7 mètres tellement ndeke yo atelemi likolo papa zo bouger te. Quand on a eu 6e fois, 7e fois accueilli, moi j'ai compris que non, toi les leçons dans la lit, message Jésus. Papa n'a si prié, n'a compris, n'a joué éponge, n'a quitté, n'a joué, n'a joué, n'a tiré éponge, n'a colo, n'a fait. Non, c'est le message. Les prophètes, c'est moi qui me dira, au moins il me canabino. Et si baté quand yango kala, alobi kande manesili. Et moi je me pose la question, ceux qui me baté quand yango kala, où étaient les hommes de Dieu? Na verset on a terminé la Ligue chapitre 10 verset 23-24. Bazakawa. Quand on a makanisa olala ko poisonner baninga. Comment papa? Comment un serviteur de Dieu va consacrer mon tour? Papa! Papa Alvin, consacration. Oh le prophète Élie Nzambazo recommandé à lui kende kowendre Élysée. Dans la véritable consacration. Et que ne convaincre Azaël comme roi de Syrie. Dans la recommandation. Papa, Batouana nous autant na bébé pourquoi? Na otambola na mona boba mona moko likola mutuka papa na toge. Papa Alvin. Na tuna papa yo. Asali makasi na classe babi te auto sala école théologie bi pasteur makambo nzambe za bongo te batata wana ozotanga kombo mutu basala biloko wana. Qui vous a dit ça au sala école théologie bi pasteur to homme de Dieu? Rapport ni nezana bo ba pharisien ba passer na école rabbinique te ba scribe ba passer na école rabbinique te. Parce que dans Israël a voté à son moment là, il faut passer une école rabbinique pour un rabbin. Ça dit c'est rien. Va passer une école rabbinique. Donc, tout le monde a au monde, Sanhédrin, pas le vin. Sanhédrin, au conseil, pharisien, scribe, il y a la même histoire où ils ont les Kanamboka Congo. Papa, comment un pasteur, soit auquel dans l'église de Tatawana, où ils ont un combo, où ils ont un modèle, papa, on a un candidat. Comment on a un combo dans l'église, l'église, tel, ils ont un mais à quel combo de numéro de téléphone? Si on a changé le système, quand le même Batatan, il y a un drapeau dans cette église. Ils ont dit? Abomination tout à fait qualifiée. La Bible, dans le temple, ils ont été.
bibliquement, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Prophète, nous avons la Bible, tu as un drapeau, na kata bisiko bando sangana Israël. Basi na ba drapeau na bitina nango. Na peso par exemple le drapeau Israël. Et ils ont ba magicien benga roso pentacle ba tia ba bouger ba sanga évocation na bango. Le même étoile de David wana ba sataniste ba sa la ngo. Tala na ina solo mona ngana bosana. Mon tellement blague eleki na kata mboko mingi na bandi na nobo. So za ndeko ya uti États-Unis botala na bien. Aye otala bino aye na bosanto to betele maboko. So ra uti France aye uti partout. To betele maboko. Mais ceux qui par exemple uti na Rome oye na mboka oyo kat na bosanto betele maboko. So uti na Vatican oye et na mboka oyo to betelo maboko mais so oye o compliqué mboko na musala molile d'abord Congo ça déjà miné papa hein ato tinda que quelque d'avance non spirituellement parlant tala na zo biso na osala émission na ota la caméra bo so za na ndoki na ndeko no ndoki tout na mikolo makambo zo leka na RDC omoni aneo ezala mukonza mboka olembongo mukonzi nyonso tout oboteyo na société wapi mikonzi nyonso so ça l'inventé na mboko okende au monde 2023 tout c'est trop. Imaginez-vous papa yozolo baboye na kasindi kuna batu bakoti église le dimanche pour prier moi keli bango bombe batatu yozolo banangana nani so mona le kina télévision ake compatir na nini naka o salami na kasindi kuna na na est. Ils étaient en pleine église, en plein culte. Papa Levin. Imaginez l'église, l'église de réveil. Non. Sur base de quoi? Oh, huile. Ça n'a aucune importance. Et bandika na l'église de réveil. Niyibi. Nana émission molimo mosanto basamsagena mafuta. Jésus dit Zabatou, vois ta foi t'a sauvé. La Bible m'a dit ceci. Dans la main de l'apôtre Paul, notre Dieu faisait des choses extraordinaires. Abuli makamba où il était makamba maite. Batato yozolo baba comme na ba sharpe. Na ba belogo no o basango banola takala. Allez-y comprendre mon frère. Bamemini na kati ya église de réveil. Tongi to réveil. Papa Alvin. Non funda bango siko na Bible. Tala bato bolanda ngai kene na ndaku tanga Luc chapitre 12 verset 2 à 3 la Bible nous dit ceci, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ou un secret qui ne doit être connu. Makambo nyoso tu oyebima ozalaki akobatama. Ezobima na poisa. Jérémie chapitre 33 verset 3 la Bible nous dit ceci. Au moment où ils ont ça Jérémie. Abi Jérémie, invoque-moi. Pour invoquer je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses que toi Jérémie tu ne connais pas. Et ça m'a comme batami quand tu batata wana. Mingi déjà bazaba ba pasteur Eliab. Oso otali botala loboko tala libumu. Bon nzambe za suscité. Bon santu. Apana. Ne baba na soyez. Français awa na monoko, anglais awa na monoko. Le peuple de Dieu a besoin de la sainteté. Femme Sunamite, Arbenga le prophète Élisée, saint homme de Dieu. Le saint homme de Dieu, tu sais, mon tour de ça, on a confiance, il y aura une chose où il faut arriver, où Moussala Nzambe on a intervenir le la saint homme Élisée Robaki. Parce que Élisée a sa image à Christ. So lingo kanga Nzambe quand au kanka na bosanto na ina molimo na. Et ce que nous voyons limbi sangai
papa surtout ça l'émission musu otangela makamba réveil susté parce que église yango moko yango bimsa réveil so tu église de réveil moi comme ils ont quoi théologie bobandi na nzambe osukisi na loge yo sali théologie ça m'a bête bravo mais théologie c'est la vérité théo na grec c'est-à-dire loge c'est la vérité science la connaissance do bandi na bonzambe osuki bi place mais so sali théologie so babe to bengo wa logicien obo ya poani ale bozu ba to je voulais tibana bato bokumu kabola bango ba église quelle sorte d'église donc ba loge kota oh la théologie lequel a école théologie à lingala toi soyez yo salon hôtel la Bible me dit que nous tout apôtre Paul soit ça théologie que nous tout apôtre Pierre soit écouter soit ça théologie ou bien prophète moi ça théologie et ça non ma bête o mona ma bête aux les états liés na pekisi pekala na otala penda lukanga so boma o likutunga na kende bena zonga na pa tata mingi la plupart je dis bien mais on lui dit qu'on ça oyebi na tango kanaïs so moni kaif au banga mais ba pour que le mona kaif au couteau le côté pas na c'est jingi ndo babaluba tala on reconnaît un symptôme de Dieu par la révélation atanga inde na zebi saobo pour yeba mosela nzambe a solo papa il faut que na bosanto tata il faut bondela nzambe a Moïse le lieu que tu te tiens c'est un lieu qui est très saint. Bisika nous sommes bisika au côté mon frère nous avons eu des témoignages nous avons ça l'église quand on a l'église de réveil bah ok nous ça la cérémonie na botu ba kunde ba mito antaba kono nous avons ça la cérémonie na botu asumbi pe na nye banzinzi na botu ba ye na nye banzinzi na botu ba ke ba mateli nye wana ye alongwe à côté de l'église to do banzino tant bazolonga bazokota na église lobi tango bandu be séminaire bo pe ici à Kinshasa nous avons des pasteurs pénés voilà ba symptôme de Dieu et puis ceux qui au conseil au basali on ne refait jamais muta critiquer bangote un grand sage faut ça va comme ça il faut qu'on a crainte en Zambie. Il faut que le papa doué la parole en Zambie. Hein? Vas-y, papa. La première des choses, c'est que au conseil, c'est ce qu'on a conseillé à travers le Saint-Esprit. Moutou Oyo, à cause de la tête. Et l'autre, il faut qu'on a crainte en Zambie. Hein? Il y a bien balé, il faut douer la parole au PC Luc chapitre 2 verset 40 c'est le labino séminaire dans une année. Luc chapitre 2 pour évangile de Yangouane Bandiwa. Luc chapitre 2 verset 40 la Bible nous dit ceci. Or l'enfant croissait, il s'est fortifié, il était rempli de la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Bête la bisson une année. Car passage biblique pour évangile de Vandi Plasoa. Pour parler de son naissance et à Christ. Et puis la troisième des choses, nous sommes consacrés par Dieu. Et nous avons la télémélinde yangowana. Bon là, nous avons la politique, au conseil, papa. Là, vous s'amusez avec l'église de Dieu. Vous serez maudits. Repentez-vous. La Bible me dit ceci. Je suis témoin. Jacques chapitre 3, verset 15. Ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est charnel est terrestre et diabolique. Ce que vous savez, bonzoto. Mais diable même doit pousser d'une autre. Ce qui insinue l'éternel que vous la moto, vous en tant que l'un des membres et accords de Christ. Il y a un bomango sunginga, la vérité, il a dit ceci, moi Jésus que vous voyez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité. Et ce que vous avez la vérité, vous contaminé votre vie à Christ.
La Bible me dit comment un aveugle peut conduire un aveugle. Eh papa. Bon, ça me comme nous donc, si vous consacrez mon tour dans le ligne na bino, c'est là que vous provoquez nous ambe pour nous ambazate. Bon, que vous tchelez ma boko. Mais nous vous tchelez ma boko, on a besoin de penser au bino bozanango. Et c'est pas nous bazawana. Vous contaminez qui nous ba. Mais Mathieu Godet pour une qui va proposer que y dans la président il y a au conseil ils ont Papa Levin Azakunate, Naïbi Siyo, Jacques chapitre 3 verset 15. Bible est clair. Et là qu'on y surtout les charnel. Les actes terrestres, les actes diaboliques, nous t'avons conduit à nous diable. Oui, il y a charnel. Hein? Bah on va le regarder le ganza mais d'abord l'accès bah on que muto bah bâtir ma beaucoup de wana on zamba poni. Il y a qu'on conduit toute une église. Oh bâtir non Godin Poy, au bâtir président au conseil Mabé. Papa Nangaï, Nazolo Banayo Boye. Pourquoi d'abord l'église, il y a réveil et ça scéné. Et Jésus Christ a l'oba Boye. Royaume Nyoso, où ils ont divisé et l'ongaka, té. Et réveil qui est dans mon asuka. Et là, comme c'est là, église de réveil, oh, église, il y a mon qu'on a me réveil. Réveil comme l'église me connaît. C'est l'église qui amène réveil. Oui, comme c'est l'église de réveil. L'église il y a mon quoi ah. Papa Alvin, au moment où je suis en train de se faire politicien. Il y a son excellence. Excellence, cela veut dire quelqu'un au hasard mbindoté. Na mona mukomususu bazo remplacer ba ADG ba ADT. Peuple ya société bazo yemba penda papa Alvin nzamba poni au sel de mandalala. Mais après 6 mois, bato na 6 mois impayé. Bato yo nzambalola tala politicien okanga malamu eloko to boyi ba politicien te ce qui est plus important bo santu to boyi ba gouverneur te to benga bino bina 5 gouverneurs et puis papa Yesu Christ azoloba mutu moko ko servir 2 mètres à la fois te ke na au conseil wana vérifier au moins on a 3 postes et à Moussala na Katamboko. Mais Jésus Christ a l'obéi, nous avons servi 2 mètres à la fois. Donc pour ça la politique est jamais hein? Pour ça la politique n'est Godin Poiseau. Nous cherchons de ces politiciens mon frère. Et nous connus surtout en dehors de Santo Nzambe, bien de nous t'as conduire en haut. On va comprendre là? Non, vas-y, non, tout ça n'a pas ça pendant que non gouverneur, on va dire que gouverneur na yo. Côté à te. Et au côté à ce Dieu le venga zanzambete, mais et nous connu surtout comme un mélange et tcha les boumou passe. Ma bé ma casse 20 nouveaux basangisa kango na avait on s'était. Ceux qui mutu par exemple aux politiciens kaka yo docteur kaka yo nani bacho na place on a 3 postes ça là aux on a ta rebond de l'ensemble ta 4 d'État au préparer kotan sabana ndeni au ça ba rapport il y a ministère kuna ndeni papa botika biso na distraction ko Jésus que ça tika qui ménisere bando sala ngo soutien. Merci beaucoup papa to comme dans sur la émission na biso. Message à ce que les amis ont la communauté. En ton temps, petit hôtel si papa caméra, alors message à ce que peut-être il a posé une question. Message à ce que Ezaboué, notre Père est saint. Tozonga na bostantu ya tata pe tozonga na ainsi dit l'Éternel.
eloko nzambe alobi pe alingi tosala yango tosala po soki eza bongo te en dehors ya oyo nyonso tokosala diable nde mutu azoconduire yango. Merci. Votre numéro de contact, s'il vous plaît. Papa, yo pesa bango kaka po eza lokwa naye kosala lokwa mwa publicité nga déjà On doit compliquer, hein? te opesa bango wana opesa po bamisusu bakokanisaka ndongo ayaki awa ekomi monseloni. Non, c'est pas ça. Mais nayebi bato bakoluka bolimbisanga moke papa lefi naza disport opesa yango wana na se, na tia wana se na komi na se on a contact mais ata na WhatsApp nazalaka na numéro mo na utilisaka na WhatsApp na utilisaka ngo susu na yango wana na se. Merci d'être venu papa. Merci beaucoup. Merci na bande union pour balanda biso ko comprendre papa aza na kanda vraiment na makamezo ça ma vraiment na église ya soni mini koleka. Merci na John Kamana za ma caméra bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya ko bakenza mabo pour quoi il se la prochaine fois.